Moi, la variété na biso yango. En tout cas, merci. Merci, Vepoli. Mais minga loin. Loin, la Kaïti. Apollo Bar. Voilà. Avec Touzaïna. Talakaka. Ah, ya Roxy. Oyebisu variété, oyebisu son, na tunakiyo. Vepoli a bête télévision. Yé, pas y bango. Ah, bango, ngana bien on pas naïe. En tout cas, madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Mosika. Musique. Lelo, tu rendre hommage na Dave Mwanda. Maintenant, na zwa artiste moko ya munene, artiste moko aleka na Zaïko. À l'occasion ya 55 ans Zaïko, tobeta quand même lisolo ya Dave Mwanda. Tobo sanaye on dirait. Yango na bengaki. Ya poli, to rendre hommage lelo na kolela teme na guitare. Tokolela ye na ba solo ya Zaïko bokomona na 4 émissions yo. Akobetela biso une succession ba solo pour na rendre hommage na Dave Mwanda. Na kozalana JP Bousse en direct ya Canada, yepe ancien Zaïko, akosia moi message pour na Dave Mwanda oyatika biso depuis 84 et ici 41 ans le 10 janvier dernier, na linga ki na rendre hommage, tozela kaka ba mission Zaïko te, tozela kaka l'état te. Même biso bana Zaïko, to rendre hommage na vie oyo. Tal nazo sa l'émission même photo ezate. C'est pas correct. Tole la Dave Mwanda. Tobo sanaye ye mutu atena ke Zaïko ezala na lelo to fêter 55 ans. Bonsoir Yapoli. Ouais, bonsoir Hippo. Boni. Oui, ça va, nzamba zobatela. Esengo nango ezali, esengo na ngai ezali kaka ke. Nakuta isu na yo lelo. Ah, Mikolo Beleve. Depuis 2023. Ah, tala kaka, ça passe vite. Hein. Très vite. Donc, vraiment. Ezali esengo monene ko solo na moto ko ayo zaka na souci ya ko transmettre ko informer public na biso ba histoire ya musique na biso musique congolaise na ndengo ya vrai na ndengo ya ba polémique ndenge to ba émission mingi to comment osala na ba jeune lelo talaka izala toujours kendaka mwa nzela moko mais toza pe génération moko te donc toko iwani ya ndenge na bango époque na bango ndenge bango balobaka ba benga ngo kilelo na bango yango wana biso toko contredire bango te nga eza plaisir pona nga na kuta na moto ayebi biso malamu ibandeli na biso na ndenge ti to komi lelo yo vraiment tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup vieux poli. Na moni bonne mine hein? Ouais, ça va, eza kaka. Eza na ngo grâce à Nzambe na le bakaka. Eza grâce à Nzambe. Ah, bien. En tout cas dans la qui les lona benga kio, to rendre hommage na Dave Mwanda. To yebia zaki parmi ba fondateur Zaïko. Mais ye mutwa Tchaki mbamba ba msuba kendaki. Voilà. Ye muta tikala kina. Bien sûr. Zaïko wana. Ye muta tikala kina wana. Yo, obeta na Zaïko de 82, hein? Fin 82. De 88. Voilà. Après, bon, Panzani. Ouais. Zaïko, comme il m'a pas ça. Il m'a pas ça, ouais. Zaïko, comme il m'a pas ça. Mais comme Zaïko, au moins, et Zali Kaka. Bien sûr. Alors, on a tout là, est-ce que vous avez un Dave Mwanda? Naïba qui est. Na kombo na physique na ye na ebaki mais na côtoya été mon temps ngana yeko kota Zaïko en fin 82 via komaki déjà ko bela azo ya ne susu ba concerté yangona to yebana gina été na yebaka jour moko na yebte so na ko lobango si lobango tout ça ça le témoignage de na yebaka ka jour moko tant na koti Zaïko sika bon na époque na komaki na conseil ya sur conseil ya Mary Joe tant wa ipsanga polio ebi ko yo zo beta bena biloko ngo ndenge zalaki na disque mais sikoyo eloko eza wana yo fo bata ko bakisa biloko ya yo moko pe pour ça la image conseil wana yemta pesaka ngango en tout cas et pas ya zali azala na kimia ya Nzambe quoi ya sila kotika biso déjà yem ta pesanga conseil wana ki poli vraiment fusiko fo bada ko bakisa biloko ayo mo so beti ndenge zalaka na disque na suka nango bakisa biloko ayo moko pe ba créativité ayo moko yanga pe na komi ko pratiquer yango so na zana ndaku na luki na yekoli nze moko Zaïko boye na tali ti solo nango babeta ti suka boye bon
na meko luka biloko mo ngamo na komo bakisa suite nango ezala ndenge nini et na komi pe ko bakisa ngo na ba concert yango pe nde epusaka ba petit na biso ba nono Yesu supe à son âme ayepa otika biso atalaku ba talaku nono atalaku komo ko bakisa ba biloko wana ba me na ba solo na ngai wana mame tala modela mboka na biso biloko ekomosa l'ambiance moko ya danger na concert ya Zaiko wana ka lena na koti Zaiko après na lo ba peu près 4 mois après quoi on continue l'ambiance ambiance wana koti ambiance wana et puis na yaki pe eloko asikanga na yaki na ona Zaiko veut dire nazo beta guitare ngamo ko pe nazo bina donc on eloko ne comme ko sepelisa ba on na ba soliste logique ba on Zaiko eza avant ngai eza yaki sokota na simo quand ça va robot otaka quand ça peut Boujarate batima Boujarate voilà oui ngasko na ye eloko wana veut dire ngamo nazo beta et puis nazo bina en même temps yango les salaki bato plaisir à kosakana te ba ke ko yebisa fondé DV et ba ke fondé o yebi ke to zui garçon moko na mouvement kuna akomo bossa déception ba Félix na ba Roxy donc moi était donc danger bon moi il parle mala kama ni moko ba ngamo ko frère kutala et après ça qui na ngongo moko ne tezika ngamo ko frère kutala un vendredi comme ça na mona ika tozo beta boye DV aye mais à Télémaguiné côté en plus bas côté oncle Papius kuna wana na maelika aye concert azotala neto beta bon ngana yebaki na ngati aye pourquoi na monika fondateur aye lelo tout connaît na biso ka ko beta neto beta ba période wana or que nazo yeba tor ka yaki ne po observer ngai et puis ensuite c'est une concert à Kenaye si qu'on a yaki ko yeba ngo après je crois semaine elanda ki nakendeki kotala Pablo epane na yolo quand elle na masolo li tofa tozo solande aje ko yebisanga poli oyebi ke jour na fonde ayaki ona yika pona yo nga aya pona nga pona nini abite ayaki pa ba memela ki sa ko balibi ke tozui garçon mo azo betela biso kuna azo ka anime kuna donc comme bossa déception na ba Félix ba Roxy tout ça yango moni fondé ayaki donc je na ayaki ka po observer yo kaka parce que avant akende ayebisa ki biso alobi non petit yango ndenge na moni en tout cas c'est bon botike ka ndenge wana bokotisa na bino ye na makambo te botike ka ndenge wana ba makambo yango na ngai na ko poser ba question na Pablo te makambo nini il s'agissait ndenge ya lobelaki wana bakotisa yo te alobi non bokotisa na makambo te botike ka ndenge za wana c'est bon botike ka bon c'est bon na tuna na nga pete bo eleka na nga pe eleka ti séjour na nga nyonso na Zaiko en tout cas moyoka histoire na ye na kati ya Zaiko qu'est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il a fait mais na yoka ka masole ya likolo que donc azaki mutu moko spirituellement azaki akozwa Zaiko eloko na ye donc on m'aurait même dit qu'une fois bêta na quand même garçon na grand maître Franco parce qu'il y a une discussion mo habité vieux waya vieux yo ko kaza côté vieux ko simbate zai mouvement na ngeko zala kaka s'il faut même ngamo ko na kende na ko kende zai ko wana fetika la kaka webi ke salama peka bongo ya kenda mais œuvre na ye wana zai ko etika au moins zai ko ezala ka atilelo. C'est vrai. Ah ouais, quelque part, il y a un bagage, il y a une phrase, les morts ne sont pas morts. Ah, mais oui. Ne solo on a yé pena grand maître Franco pena ba beta na gazon so ba discussion ya so na nini suko Franco le bagi na yesu ki pe tala mouvement no wana na ko mango so nini ya bine rien vie ya ngoyo beta ba beti pena mouvement na ngeko zala kaka même atanga mo na okende mais mouvement ngeko zala kaka webi ke sala mape bongo 55 ans pe kombongo za eza kaka Zaiko ni Franco ni ye bazala souté mais Zaiko zala kaka vraiment en tout cas alors Dani on peut pas faire tout un message à toi continue l'émission tu reçois un message à JP Boussé Christian sur ton reçois photo à JP Boussé JP Boussé, tu remets ta histoire de tout à l'heure là. JP Boussé, na sola qui n'a depuis Canada. A lancé qui un message na bana Zaiko. Dès qu'on a na zoloba. Devi moi dans ta salle Zaiko.
date na ya kufa et qui parate Rien. et pourtant comme Zaiko ezali Ezali kaka. Zaiko sali batu Zaiko bimisi bato marque na marque Ah ouais. mais muto sala ngo ndeni to kipakete mais ngande na lobby na kanse na bino oh, bon so boto kipe faut à l'état to bato Zaiko na biso pe to profiter na Zaiko to ba na Zaiko hein Oui, bien sûr. na sanga na JP Bousse soit continue la biso moi message muke JP Bousse depuis le Canada atindaki message na bana Zaiko tolanda message au JP Bousse a lancé le biso bana Zaiko à l'occasion il y a anniversaire à mort il y a Dave Mwanda. Mbote balandi ya Elite Media, mbote na ndeko Hippolyte Kimbalanga, na ndenge oyo ya mbinga lelo po tosolola makambo matali histoire ya Zaiko, c'est-à-dire 55 ans ya existence ya kombo ya Zaiko, et surtout pona kosolola makambo etali anniversaire ya liwa ya Dave Mwanda Diveta oyo azalaki bongo cofondateur ya Belguide pe fondateur ya Zaiko Langa Langa. Makambo masusu koloba awa ezali oyo toyoka pe toyokaka. Ngai personnellement nakoki koloba histoire ya Zaiko te avant, c'est-à-dire histoire ya Belguide nayebi yango te. Nga nayebi Zaiko kaka na makomi na oyo balobaka pe na ba émission to ba interview ya premier musicien to ba premier musicien oyo ya Lingomba Zaiko basalaki na ba médias sociaux. Nakoloba awa Papa Wemba nga nayebaki makambo ebele à partir ya interview Papa Wemba asalaki na Boloa Bonzakwa. Nayebaki pe makambo mosusu à partir ya makambo ya oyo Manwaka alobaki. Na mokuse d'après Papa Wemba ye akendaka bongo kotala bakousin ya GG Mangaya oyo bautaka poto, e mokolo ngo akomaki kuna nde akutanaki na bamusicien baza korepete, sengi bango ayemba loyembo, bapesi occasion mpe ayembi loyembo. Alors ayepataka bato nyonso. Lobi nango nde Dave Mwanda alandaka ye na Matonge po bakende kokutana, eyebisa ye ke non, en tout cas ndenge oyembaki bamusicien bazaki wana basepelaki, et puis biso en tant que bacomité tomonaki ke niveau na yo ezaki likolo, yango na todecidaki todissoudre groupe wana tobanda eloko ya sika na yo. Donc ça c'est DV nde akendeki oyebisa ye d'après Papa Wemba, d'après interview ya Papa Wemba na Boloa. Alors esalaki ke ntango DV ake koyebisa ye likambo wana mpe Papa Wemba andimi yango, badecidaki sikoyo badissoudre groupe. Donc c'est DV nde azwaki sikoyo leadership ya makambo nyonso, parce qu'avant bazaki ba cofondateur, mais na ntango Zaiko ebotami, c'est lui qui avait décidé que groupe ekufa, aréunisaki baninga na bango basala réunion ya liboso epai ya ba GG Mangaya. Donc c'était badate eyebani na korapple bino awa te. C'était un certain 23 décembre 1969. Si je ne me trompe pas, ou alors c'était le 24 décembre 1969 à 3 heures. On a un témoignage à Papa Wemba na Manwaku Waku, les deux premiers musiciens ya Zaiko Langa Langa. Et après, il y a eu Batumsu Bayaki Nasima. Bon, awa toza pona koloba makambo ya histoire ya Zaiko te, mais tozolo bande likambo ya Dave Mwanda, fondateur. Yango na ninga nazongisa bino mwa moke pona yebisa bino oyo nga nayebi par rapport ya ba interview ya Papa Wemba na Manwaku. Moi témoignage nanga na kosala pona DV nayebi que abotami le 11 octobre 1948
pe ayaki kotika biso na date ya le 10 janvier 1984. Ngai nakomaki na Zaïko na 1981. Nakomaki na 81 na période charnière, c'est-à-dire que DV komaki moi na bolembu maladie eronjaki donc azaki sous vraiment qu'on s'occupait d'un groupe T. Alors groupe ekomaki dirigé par conseil d'administration. Il y a 7 personnes, dont l'administrateur baki 7 au bazaki ko dirigé. D'après information avec eux dans la komaki. Ouais. C'est par les médias sociaux, YouTube, Facebook, Wikipédia, histoire penda, il y a Belguide, na ya Zaïko, na transition des Belguides à Zaïko. On a dit que c'était un certain 23 décembre 1969. Période dango papa wemba kenaka na matonge epai bakousin ya mangaya akutaka bato bazoyemba bapesi ye occasion ayemba après ekosalaki DV asepelaki na ye alandaki eti na matonge aye kopropose ye babanda eloko ya sika badissoudre groupe akutaki wana. Donc ça c'est l'histoire oyo nayebi yango aparti kaka ya interview émission banini tout ça. Voilà. Concernant liwa nayebi que DV Mwanda akufaki na cirrhose de foie. Bon, cirrhose de foie tungisaki mwa mingi ya mwana tikaki biso. Il avait 5 enfants d'après information na zanango. Ce qui est triste actuellement, c'est que Batoyo DV Asala, Babosanae, c'est-à-dire qu'on parle toujours dans Zaïko, mais dans aucune occasion, il y a qu'on parler na yeme DV à chaque fois qu'il est au Komaka, l'anniversaire à Liwanae. Et kozala malamu na ba musicien, ba yembi, ba beti lindanda, oya Zaïko baza na bomoi, ba meka ko sangana, ba solola. Enfin, je me mets aussi na kati, ça dit to meka ko solola likambango, total ndenge tokoki ko honorer, parce qu'il faut quand même te honorer. Omoni Zaïko, lelo ekomi eloko munene, kombo evimbi, c'est parce que il y avait quelqu'un azaki au départ na souci ya eloko wana. C'était un stratège. Omoni apesa ba stratégie ebele pour mouvement to orchestre Zaïko ezwa élan et un succès makasi na Congo mobimba, na Afrique mobimba, pe na monde entier. Bon, souvenir moko na garda toujours naye, c'est que tango alinga kokufa quelques jours avant, atindaka Machak aya kozwa ngai poto solola. Ben, il était à côté ya moko ya bakambi ya Zaïko de l'époque. Bon, Machak aya koluka ngai, j'étais na Lopori, en face ya VV Center, chez mon frère Dieudonné Kiti Pangala. Tozaki ko vana mwa mukie wana ko solola, tout ça toboni Machaka ye. Mais ndeko Dieudonné Kiti Pangala ayebisanga eloko moko abi non. Kokota na makambo wana te, kokende kuna te, c'est mieux tika ba résoudre problème na bango ndenge ba osalela ngo. Yo oza moto ye sika kokota na makambo wana te. Bon, c'est là que j'avais compris que ezaki likambo ya passation ya pouvoir to ya appartenant to ya kibokonzi ya lingomba. Lelo yo toyebi ndenge histoire epesa suite nango. En tout cas, nakosenga na ba fanatique ya lingomba Zaïko Langalanga, ya clan Zaïko Langalanga. Baba nakokanisa chaque le 10 janvier 1980, chaque 10 janvier, anniversaire ya liwaya fondateur DV Mwanda Diveta. Alors moni tato yo avant la bête son aye, JP Bousse aza pirve. Kana bien na Lubumbashi.
Ah, naketanga na Lubumbashi na 80 ah bon. nakuta bango kuna nakasapa orchestre ezalaki Ouais, mais bazalaki mo esprit mabe biso tokoni sollicité kuna te ngapi nakanduliste Ah bon? grand danseur donc champion moi kodébrouiller kinduliste na bino ya kodébrouiller wana. auti kaka kin complexe ok okel Lubumbashi nduliste babudanga na kasapa Ah ouais. nakendanga na orchestre moko ya cité Oustonia na renya mabe. Ah bon? Oui, na renya mabe. Na profité na plateau yo. Na rendre hommage à Maman Salanga 80. Ça fait combien? 55 ans donc 45 ans. Ouais. Na plus sa master na Mbote Walter Moura. Walter Katay. Tozaki na changa na ye Walter. Grand frère na ngai Caius. Tozaki na orchestre Bogos. Guilain Bomani. Na bosani yote. Tozaki na ba membre na biso influent. Gabi na Arsène. Ba Chisola. Arsène Akoufa, totikala na Gabi. Gabi Chisola, en tout cas, merci. Na kanisi Lubumbashi de l'autre temps. J'ai pu bousser dans ces messages. Na bossanate Joe Ballard. Dur, Emile Dur, à Tikabiso. Guilain Boman na Lobaki. Na bossani pete Aimé Mukwayanzo. Massananga za na Paris. Tozaka na ye na Lubumbashi. Tokenaka na même bakolosi baventure. Eh bien, nangana rendre bin hommage lelo. Pour JP Boussé. Azalaka vient na biso de et même Mukwayanzo wana lobi anaza mwana zone il y a Bandal la famille ba Mukwayanzo ah pour mutu na ngana famille wana eza Winan Mignon Oina ba cousin Germain ah bon ba père na ba baza ba frère ah d'accord ah OK à quel temps à l'académie de Beaux-Arts na Lubumbashi ngaza ina kasapa to kutani en tant que banaki to sangani na kata mouvement na kena na grand na kai Caius na pio mbote Walter Moura ami de tout Walter Moura en tout cas merci la Jojo bobetaki na e na viva Jojo to akina na Lubumbashi yem azaka na orchestre na ye kokoli beta banze moko na viva bo iza esali bambule ebele na ba nakutaka ba na viva nakutaka ye na solo ye bongo wende na 8 kilo bango 3 ouais. En tout cas, nous rendons un hommage Lelo avec la présence de Yapoli. Voilà. Et puis, tout le monde a un message à JP Poussé, à lancer appel à Bissou. Pour nous rendre hommage à Mouto, leur Bissou, de profiter de voilà. Il faut que l'État Yapoli. C'est ça. L'État responsabilité nion sokaka na eloko yo moka kokomba kaka liboso ya ndako na yo kaka l'État kaka franchement t'as bien l'épée Dave Mwanda ça fait 41 ans pensons à ce vieux il y a même pas de photo na ye ezaka josa la sala ngote ezaka ya pepete mais en tout cas biso nous interpellé ezala ya josa place aux ali il y a Pépé Tosololaki, oncle Bapus Tosololaki, pour nous reconnaître, il y a des V, ils ont raté, il faut l'État, il faut Nini. Dans la Google biographie na ezalité, il faut quand même un texte sur lui, ba photo na ezala. Il faut qu'on interpelle les familles na Olivier Mwanda, le petit frère de Mokwao. Olivier, vous aussi vous êtes la famille, faites quelque chose pour la DV. Toko zarate to beta histoire zaiko yemo ko le loko ngo boki pareil ignorance ndengona zarate oui alors tant dans beta l'histoire JP Boussé ça te rappelle des choses hein voilà motonanga ko wana ko bandana na zaiko izaki pe l'air na ko mona yepa zo ya ko solliciter na zaiko bo ça disque moi kitoko ya poli ngana JP Boussé ah ouais, ça a disco ya vani. Et ça histoire de l'eau quoi. Ouais. Bon ça le moi qui toque comme bon insister à on dirait. Ah déjà tu soit qui va représailles mon côté il y a mouvement et danger hein. La dernière. Mais oui parce que ngai na zoka suspension, JP Boussa zoka révocation. Ah ouais bah révocation ndenge loba. Ouais ndenge disque tango disque ngo bimaki. Mais bino botrichak na zaiko. Kotricher na zaiko ndeni ouais ntonzi kaka ça la loko boche komba zaiko te au départ to salaka ngona idée wana te to tia komba zaiko non
ezalaki kaka voyage wana kaka tosangisaki kaka mbongo nga na ye tosala album na biso nga na tie des chansons ye pa tie des chansons. Ah, otiaka des chansons en fait? Oui, bien sûr. natiaki oyo titre Amour Titina. Amour Titina naka composition na yo? Oui, bien sûr, parce que Titina wana leki na nga suka nga naza mwana liboso leki na nga suka tobenga comme ne Titina tobenga mwana suka tobenga ke ma Titi leki na nga suka Titina. Ah, donc Titina naka composition na yo? Yanga wana nasalaka des chansons na yembelaka pe mwana moko muke mwana ya tantine moko tozalaki na bango ka balabala moko comme ne Meli aza mwana ya feu Kisombe. Papa Kisombe, voilà. Ah oui, mais on est Meli. Meli, ah oui, bien. Voilà. Les gens on a qui moi na muke. Voilà, c'est quoi comment maman munene. Voilà, na yembela kande ye. D'accord. Azaki moi na muke. Oh, angani na miso ya bato pour la ligne. Na sala kinzembo pour na sala ka bana muke, na sala lile kinanga suka, et puis na sala pe Meli wana. De comme ina. Ya na ina. Voilà. D'accord. Heureusement que Dieu est Meli wana. Voilà. Des chansons na yango wana. Ya tiaki kabaka pe zuwaka na amour suku likambo ba amour mo université biloko mo wana. Les coups montés du siècle. Il y a coup monté du siècle. Suite de la likanisi Titi le Valois. Obimelinga na se ya puto mama na kolenga na lelingo oime. Voilà, elikia nanga. Voilà, wana petit poisson tabete la solo, voilà. Wana petit poisson tabete la solo. Ah, yote wana solo. Ah, solo ya wana nzembo wana ya wana nde na FCO doublir ya Bapus mtabeta ka basse na nzembo wana Yvon Kabamba mtabeta ki collègue na classe. Ah bon? 6e primaire. Ye mtabeta ka basse na nzembo ya JP wana na nzembo na nga ya Amour Titina. Wana ba nzembo na mibale. D'accord. Mais Meli owangani na nzembo ya JP ya kabaka pe zuwaka wana na beta na solo na accompagnement na basse kanga moko. Kabaka zuwaka Carlito saka mo accompagnement. Voilà, Carlito ayemba na kati. Bongo tokomona ka sala mopoti makambo. Okati abula tozabela zaiko. Vraiment yo zabela makila zaiko eso. Tosala tosali enregistrement na biso. Siko na voyage comme na suka, il fallait tozonga. Tosoli na jipe nga bino yo salati yo foti kalawa ngana zonga na mouvement comme ça oluka producteur moko pa misela biso. Ah bon, il a produit la bino. Tozaki na produit na biso. Voilà. Ngana zongi na mouvement ya tikalaki. Luka pe tozako collaborer bien na oncle Libé qui Lita Bembo. Lita Bembo muta eda ki na mixage tout ça, assista ki na mixage et puis après baluki producteur bazwaki nde tonton Mayala ka moko ya komina tout kabiso a dépassé. Ye bazaki na camarade ne moko azali kuna Gary Kiaba. Ba bimisa disque wana. Siko idée ya kotia kombo azaiko wana e uta na bisote. Parce que nga nazongaki na nga pe JP l'air pe a solina bango ba échanger, ba jus produit. Non, ce que bimisi basa il a biso exemplaire mo batinde la biso na ça pour te ka to récupérer ba bon on a biso to dépenser qui JP pa yeko zonga na Kinshasa bango nde tonton Mayala na mutune wana ba boule na bango nde ba bulai ka ba moni non l'esprit à commerce pour te ka to utiliser ka combo zaiko moi biso to yeba gite ninga ini JP eloko te tozalaki na idée wana te tosalaki kaka nzonzingi na biso babimisango moni tozongi na biso mpe Kisasa normal kaka ndenge ezalaka kaka ti eyaki kosala ke tozongi Kisasa quelques mois après cop moko il fallait to voyager tokende mboka moko Afrique toyaka Togo sikoyo fo tozwa vol na Brazza tozwi balese passer tokatisi Brazza tolali na Brazza pour le lendemain tozwa vol ya kokende ba Togo wana na butu wana kaka tolalaki na Sefa bamisi azaiko balinga baambiance mpo biso nga na wana nga mutu ba vie wana te nga na musicien eloko ekambusaka bati yango wana nga naza musicien me naza na vie wana ya kimusicien te nga mpe nata na Kisasa nalalaka kutule msu 20 heures déjà nasi nalali yo oza mutu amuyu te kwa te naza mutu baambiance te. D'accord. Donc 20 heures déjà nasi nalali na ngai esalaki ke
na hôtel va 20h wana nga na lali nanga na ba minuit ba musicien zaiko balinga ba ambiance ba bimi ba zamwangana ba nani ba bimi ba ke ba boîte na Brazza siko na boîte wana sans que ba yebor que disque na biso wana e bimi na Paris bon époque wana soko eloko bimi na Paris ezalaka direct Brazza ezalaka Kinshasa te omoni disque wana 20 ya Kinshasa na Brazza déjà c'est commis bango lere ba ke ba boîte na kati ya boîte kaka ba vivre ambiance ndenge ezoleka bayoka kaka lere moko bonzembo ezobeta bayoka kaka voix moko on dirait jipe bayoki mpena seben ti bayoki mpena siko seben moko nazalaka kobakisa na manzaka ebende oya obetango déjà nabetango na zaiko na baconcert nakobakisa yango na cadre ndenge conseil ya mairie jo naza kobakisa nayebaka su première fois nabakisa solo oyo tobezaka toza kobeta na bar moko na gitambo oyebi ke likinga mpena lera yoki kaka solo namoni kaka koti loboko na poche azwi mbongo mpena aye kolesa ngai redo vraiment apema naye na kimia solo wana yango nde ya kopesa bato liboma na baconcert ya zaiko mais sikoyo lokwa natalaki ke tosali tour na poto déjà basenga bango ngai teke natia yango na disque solo na ngai bon eza yanga moko troisième voyage wana lokwa na tozwi mwa nzonzingi bon nakamata solo na ngai natia yango sikoyo baenok na boîte wana na Brazza bafandi kaka bayoka kaka boye nzembo ezobeta sebeni bayoka kaka solo wana ebeti bato mpena donc bakodo saute mpena donc liboma na bana moko enok akobenga akotrouve DJ wana abi monsieur disque oyo ozobeta oyo eza disque ya banani oyo DJ alobine c'est la nouveauté ya zaiko yango oyo tout ça melakisanga na disque DJ akamati disque alakisi ye effectivement ata na likolo mpena bakoma zaiko langalanga batie mpe photo mpena ya podium ya zaiko et puis photo ya ndenge wana na bapochette ya zaiko ezala bajosala mpena bameta fasi mpena donc botiaka photo na bango mais oui photo provocation photo mpena batia mpena donc bajosala na kati adokata poster moko mpena donc danger oyebi ke mbala moko benoko bazonga na hotel colère matale bako informer Jossard tout ça ba teams tout ça nga nazalaki nanga kolala naona kaka vers ba 3h du matin babetelanga porte ya chambre oui nani wana poli yaka na lamuka nani yaka na chambre président nazwi montre natala bo 3h soko combien bon nalamuki kaka nga wana na frotte ka miso na ye na chambre président nakota na chambre président ngo natala boye administrateur nyonso bamatima bainok bangotu bamairie jo tout ça okambala moko président moto azwaki parole mais poli ndenge nini bino bosali nzonzingi na bino na jipe bokamati botyango na kombo ya zaiko na bino kombo ya zaiko te nayebi ke tosalaki enregistrement na biso nga na jp tosangisaki balare na biso tosalaki mwa diske na biso mais toyokanaki te ke totyango na kombo ya zaiko bon ça va zonga na yo tokotaka makambo na kisasa osie bien nazongi na ngai mpe na chambre na ngai epuis bakobenga jp soko basambisaki ye ndenge nini ngai nayebi na ngai te le lendemain mpe ntongo etani lokwa toyebiki evole eza soki ba 11h soko kombi ba 9h wana omongumi kaka saki na yo oye ozeli kaka na réception wana ti bis eye bino wana bokoti mais natali kaka na kati ya bis ndenge tokokende namoni jp aza te natuni kaka bapetit poisson ngabi ndenge nini namoni jp sawa te ote ye avoyage te avoyage te pwani ote mpona nzonzingi na bino bosali tout ça bon toke mpe tovoyage toke na lome tobeti mpe baconcert yango ndenge ezalaka kaka tosisi mpe tozongi na biso bon problème eya te ngai nayebi kaka ke bafuti biso te mpo tokoti kaka na avion tozongi ngai mpe bafuta biso na kisasa tozongi na biso mpe or ke ntango mosusu toke lome wana jipe epai boluka baboyaki ye avoyage kotikalaki wana ole mpe afanda calme bato bamoni ye na cité babine mais faut passer une émission ndenge nini yo voyage te tout ça te mpo tosalaki disi mais il faut loba ngo na émission apasser une émission
alobi makambo wana epuis apase mpe playback ya nzembo wana akati luketo amour titina wana asali nango su playback donc provocation wana voilà lero biso tozongi braza mpo tozwa avion ya kozonga kinshasa bato ya zaiko bazwi bien information wana nyonso tozongi mpe kisasa tozongi na biso bien topalangani tozongi mutu na mutu na ndako ngai nakozelaka nga bino peut-être mikolo ekoyawa baenveloppe na biso balare na biso ndenge tokoki kobeta afandi kaka natala kaka installateur na biso aye koluka nga nayoki kaka yaya bakoluka yo nani yango nabimi bona mawa ndenge nini ozala na installateur moko boni tokendaka ne na famille ya dei alongwaka tokendaka ne na famille ya dei ntango toke bacanada wana atikalaka ne na canada batikalaka ye na bajipe buse batikalaka na moto ya piano oyo batikalaka bango trois d'accord ntango tokendaka famille ya dei tokendaka tournée américaine wana installateur moko boye tena ye kotikela enveloppe na yo atikeli kaka enveloppe na zwi akei nako nakasi kaka lare na ngai wana ye akei le natikeli nafungola enveloppe natala bolettre na kati natala te monsieur Benico vous êtes suspendu mpona délai soko 3 mois soko nini parce que bosali banzonzingi botie partition oyo oza kobeta yango na concert otie yango na kati ya banzonzingi na bino tout ça oza suspendu pour 3 mois tout ça suspension ok ça va ndimika mpe na fai na ngai ti mikolo eleki semaine prochaine boye nzambe alalaka te kopa voyage mosusu eye il faut ozali kwekende obeta susu na bakota baweste kuna kaka sikoyo moye sikoyo orchestre evoyage sans ngai eza te paramo suspension esuka wana ekufi namoni ka bongania moto na biso moko bongania azaka prof nanga français voilà Blaise aye kotrouve nga te monsieur Benico suspension esili parce que bona voyage moko jeudi awa faut kende omema sac na yo bona voyage jeudi bozokende soko Abidjan soko wapi suspension nanga esuka wana yo zongeli nazongi jipe continue jipe ezali ya jipe yaki pena révocation balongoli sikoyo efale bato basalaka intervention elaka bangos mpo bayokaka makambo wana babimela mai pourkui balongola ye diske oyo basali yango kutu moto ezosala mwa réputation ya zaiko mikolo oyo ayebisi bato ya zaiko non botika chanteur wana bozongisa ye kaka tout ça boye diske na bango basali wana yango mpe moto esimbi bino mikolo oyo tala kaka voilà donc bino la mayala boyokanaka te bokoma te rien nga kutu mayala wana lere wana na oyebaki kaka na kombo nayebaki na nga oyebaki ekute boliaka mwa bien na diske yango kolia tekaka badiske badroit d'auteur tout ça droit d'auteur tozwa te on a ndeni parce que diske yango babimisa yango na PAI c'est-à-dire PAI donc producteur auteur inconnu donc basalisa yango na usine moko ya mafia eza nango na basabambi eza déclaré te na basaseme rien nga kutu moto atimbisaka nga yango kaka bavandere oyo ya kini wana badiskere wana nakenda kotikele mpo bango batonton mayala batindilaka biso 200 diske mpo toteka na sasa mpo torécupere bambongo na biso badepense tosalaka nga sa na nga wana lere nakotikela yango maison moko etekaka badiske na matonge wana lere tipe yango atali diske yango alobi nanga mais popoli po bokozwa badiske yango bozwa na bino badroit d'auteur te yanga po nini abima ozomona te bakomi PAI donc producteur auteur inconnu donc eza déclaré te na basociété ya badroit d'auteur ya poto donc bozwa rien tozwa na biso rien borata tozwa rien tosibisa kaka mwa ndenge bato ya zaiko bayakobwakela biso okaka album moko ya kolanda après titre nango sibise les conséquences eyakile bino kayebo wana kimusicien biso tocomprendaka yango mais oui sibise les conséquences bango mpe bayokaka histoire yango histoire oyo bozwa badroit d'auteur te bango sibise les conséquences na ndenge nini c'est-à-dire bino bosali mbeba sikoyo il faut bosibir parce que ntango toza na bangos eza kozala soko bobimisi disque tous les 4 auteurs compositeurs wana baza kotindela bango mbongo moko boye je crois nabosani montant soki eza 20 000 francs belges te 50 000 francs belges baza kopesa à chaque
les 4 auteurs-compositeurs, on a besoin à chacun 20 000 ou 40 000 ou 50 000 francs belges. Mais tant que tu dis que on a subissé les conséquences, on a autorisé qu'on a tia nzembo, JPP a tia nzembo na ye Kevalina. On a tia nzembo na ngo titre na ngo moyen te. Et puis Bimi a tia qui Nibé, je crois. Nibé. Et puis Zamanga na titre nzembo na Bosani. Donc on a tout a dit qu'on a faire subir sur les conséquences. Donc on n'a rien. On va prix monnaie en gosse on n'a rien. JPP a rien. Bah bon kaka. Nabimi. Bon ya biso. Les autres balais na bango en quoi. Ça mouvement na bango biso pe moi to discuter zaté. Moi ko discuter pe zaté. Il est bon. Alors, mon titre, on a subissé les conséquences. D'ailleurs, il y a le bac qui a biso, on a JP boosté. Voilà, ma camarade musicien, ils ont gagné, ils m'ont codé. Biso, Timbélé, mais public a envoyé banalité. Album à Zaiko, subissé les conséquences. Donc, biso, des photos civiles, la conséquence, il y a Mbeba, tout ça là qui a. Il ça les disques. Voilà. Alors, il y a un quoi. Nakuta na Roxy Chimpaka. Ouais, très bien. Il y a Roxy. Abeti nga histoire ndenga zalaka na to sololi ndenga kimara zaiko manyolo le kaki. Passe le kaka akela nga star. Malobi tangu yo remplacer Yekuna na zaiko. Mais yé ma période wana pe soki posa ko beta zaiko abandai ko yana. azali koya kona yebaka susu ayaka concert oyo tobetaka na mémoire ya dv mwanda l'air dv auti okufa concert moko tobetaka na mai elika mpo na dv ayaka na concert ampa aye kosenga nga guitare napesaki ye oui abeti mpe wana koyeba kutu teke alandelaka mpe makambo nyonso ndenge évolution na ngai nyonso parce namonaki parti moko naza kobakisa na concert na nzembo yaki nzembo nani nzembo ya lenga oya naza kobakisa parti moko jura ye asenga guitare aobeta nzembo yango ya Claude azobeta yango botina sebe na namoni mpe lere moko abeti mpe parti naseki kaka ngai donc elobi akolandela makambo na ngai bino sérieux na bokozala na bakanda te c'est bizarre mais moi tant na longwaki nanga star vu comportement ya Roxy tant akotaki nanga star naza kolinga soki olobisa ye te je me rappelle encore toza kolekana mpe na boye ale msunga oui ale msunga nazokende kozwa taxi na Victoire ye mpe bazoya boye na bato ne bazoya tolekani bonaki mpe nanga mpe ye te tolekani mpe ti jour mosuka namoni kaka aye concert azaiko mpe eleki nango asenginga mpe guitare bon fair play kana apesi abeti na ye mpe namoni mpe abeti mpe parti na nga donc natalika bo makambo mpe esila nango tozonga na biso normal c'est bien ça c'est bien alors na orappele bino lelo tonga toyembela tolela devement tolela ete torendre hommage na guitare à la fin de l'émission, il y a Poli à obetela biso une dizaine. Il y a solo oyo marka Zaiko. Oyo beta bien, oyo beta bien. Pour nous relaxer que biso to kansaka pe groupe na biso Zaiko surtout to rendre hommage na Deve Mwanda. Alors tant on a solo na Roxy. Tant on beta na tuzai na wana. Azai na ba 15 ans. Ouais. Donc yo pe tant on beta wana yo pe donc obetaka déjà donc yo po bandaka ba période wana yango ngana nde nazalaki soliste te nde faut ko souligner yango nazalaki soliste te ngana nazalaki accompagnateur guitare parce que ngai enregistrement liboso tango nasalaka na kotaka studio wana bazaiko esalama nanu te mokebeta oka enregistré nake ko enregistré ko ba vie moko ayolo bazwaka ngana kende kobeta nabetela bango accompagnement na nzembo moko basalaka boye na mémoire ya moninga na bango moko autaki kokufa je devais avoir 12-13 ans mais oui ah bon nayebaka susu nakende enregistrement wana même pieds nus nazalaki même pas lipapa kolata
makolo ngulu kaka nake kaka nazwi mpe ligne 27 na académie de beaux-arts wana nazwi ligne 27 lokwa studio yango ezalaki na limité makodis ezalaka na limité nazwi mpe na bus na ngai wana ligne 27 ezala kokende matete bokoleka ti na centre commercial limité wana na kitia baero elandaki wana na traversé de l'autre côté ndenge baepesa nge explication nake mpe ti na studio yango nakomi et puis ingénieur de son azalaki mundele ezalaki moto mwindu te wana aza nango ba 12-13 ans je me rappelle yango l'air mundele wana azotia bajack na ampli po ya kotia na guitare lera touche yango esali bruit moko nalingi nakima mundele wana première fois nabeta guitare électrique mundele yango akangi ngai azongisi wana atie guitare akangi volume akoti jack na guitare et puis afungoli volume abi beta na tie namoni mpe eleli tosalaka na bavie yango mwa rep mo soko ya 2-3 jours boye toke studio ko nabeti mpe accompagnement lero nakobeta mi composé nabeti ya lere baroxy bao bandi na bato zai na balere wana oui est-ce que tokoloba bino bozali bandokio te wana eza grâce na biso bana ya de 53 à 55 3 années wana eza toza lokola bagénie toza lokola basurdoué bino bocréa base ya lelo voilà roxy okiti na manwaku et puis ozuye kozwa ngai toza 3 donc biso wana bato tosali biso bato tosali musique ebeteli wana oyo ndenge etikala na bana lelo c'est ça le trio wana obandi na roxy pour nasali yango mpe nzembo nabetela yo lisolo yango te nasali yango nzembo minano ebimi te nasala nzembo moko na rendre hommage na biso 3 wana ekobima kala mingi te nakatanaki kaka côté financement donc soki nazwi financier ya bien nasilisi yango oyoka yango kaka en tout cas là profiter pour vous présenter un livre bomoni livre oyo titre nango eza un guitariste polyvalent aux délices de toutes les générations de la rumba congolaise. Voilà. Quelqu'un de sympa, Bodingoy, a commis livre sur Popolipo, sur Benico. Une façon aussi d'aimer nos artistes, il faut encourager à Bato et Bazo et Debango. Déjà chercher à acheter les livres, Pona, Koye Basu Popolipo na Mozindo Penda. Puis na une émission to le baranio sauté na livre voilà un livre sur Popolipo. Beaucoup commandé en gros sur internet. Je crois beaucoup les gars na Fnac ba imprimer ba librairie minene et kozala. Mais sur internet ezali www.leseditionsdunet.com. Christian a affiché titre nango tout à l'heure. Donc les Japonais t'ont encouragé pe muto ya komi, t'ont encouragé pe l'artiste musicien, t'ont lingaka bango kaka na monokote, t'ont lingaka bango pe na ba action. Mais vieux webi ki même biso tolela bino hein. Ouais boye barango. Toyebi ko lokola moto na ngai Ngoyarto production. Na Mbonglos. Na Bobo Libabela les grands parolier Bobo Libabela wana oyebi ete na yebi Bobo azalaki kopesa ya Bobo ya joueur ya donc banzembo mingi ya benoko wana ya ba teams ezabozala yemta kopesa bango Bobo Libabela wana wana bena batu na ngapi na ba client liboso basombaki livre bango oui bien sûr d'accord. Égide de fer père à 5 PC mbote égide de fer wana pena zaiko ya makila penza donc wana kuto oko ato olobi opandre ye likolo zaiko akondima a checkingo cha singa voilà bango wana na tantine Sandrine Makaya na Gabi Luketo le roi Salomon na Grada Kumbu ba client na ngai liboso ya disque bango wana ya livre to konye na biso na ko saluer kana holo ba vie après sentiment biso to zana bino est-ce que vous avez reconnaissance que biso to linga bino to se faire bino tale ben bino za suivi oui comment vous vivez ça cet attachement vraiment et ça la bien pour na ngai surtout pour na ngai na ndenge ya esprit ya ngai na mona yango eza grâce ya Nzambe c'est une grâce nga na mona yango mérite te
namona ata ndenge babimiseli nga disque naza quand même musicien liboso oyo babimiseli musicien liboso ya Congo oyo babimiseli disque aza vivant parce que nayebaka disque musicien moko babimisela disque artiste moko eza pardon babimisela livre eza Yantesa babimiselaka ye livre moko affaires étrangères à Brazza ya Brazza mutabimisela ye livre wana eza à titre posthume wana déjà akufi déjà mais mission aza vivant babimisela ye livre boye yango oyo première fois d'accord donc eza mpona nga eza grâce eza mérite te mais eza grâce merci alors répétez susu tolinga bango na maloba te Ricard de Lumbu sur Vieux Poli, Vinaye, détail, c'est comme Miawa. Dans notre jeune frère Bodingoy, il y a un jeune Lenga, à côté à Trois Kuna, Yango Yope, qui sont livres pour encourager l'écrivain et surtout l'artiste. On a appelé un droit awa, na katia livre. C'est un peu ça. Pierre Catole, aux arts culturels, il faut encourager, par les jeunes écrivains, au bazo sala. Pour notre musique, pour notre culture, surtout pour notre pays, la RDC. Alors, au Pessibiso Sentiment, il y a un artiste biso tolinga rabino. Et ça, le rabino quand même bien. Ah, bien sûr. Et ça, le rabino quand même bien. Alors, rabino vous êtes, donc biso peut vous êtes. Ah ouais. Alors, Mikolo, programme nous en comment tu fonctionnes alors? Pour le moment, activité nangai à part ndenge na préparaka na sisa mamba disque nangai yoyo nous on a ça na place à kobetaka chaque week-end le sous-té salinga maintenant mais oui sali siko presque 6 mois donc et pénaliser nga moite donc na kindaka ba dimanche na ko encadrer ba petit nanga mo to betaka na restaurant moko Masai wana wapi izalaka na iza non loin ya gare d'Austerlitz donc car ba dimanche quand on a kindaka on a place moko ya nazoluka place moko ya siro ya profiter au lancer appel nazoluka place moko ya kobetaka régulièrement vendredi na samedi parce que sur micro siko e comment ça comme samedi na mona poso on dirait na kanga téléphone ba demande ka ba benga mais poli lelo boza wapi omona te na zana ministre moko uti Congo Brazza azana linga place moko ya mama mikolo pour se retrouver tout ça boza ezo zanga moni place ya moi ba bato ya moi poa wana balinga po balinga bako kene ba milieu ba jeune ya des autres wana te siko donc ba odire ko tuna ngai ngana za na place pour l'instant moi les autres ça là moi ouais toi profiter de lancer appel popo lipo est là boyebi expérience na ye azoluka endroit moko ya ko animer pour bande qu'on a biso utara mboka pour na biso mo pe bato yo toza moi poser place ya moi calme zalaka lui sauf dans la place à proposer où ça existe déjà. Voilà. Veuillez nous contacter ou vous contacter pour Polipo et Moko. Ouais, les gens s'ennuient. Bah, de toute façon, Luka place à Kosakan. Ah ouais. S'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, Yapoli. Alors, pour la Kusukisa, Narolingato sur la sous moi, Likambo Mouké, 55 ans à Zaïko. Est-ce que tu auras un message à dire, Nabiso, Banazaïko, Binomo artiste, musicien? 50 ans, les cas qui boivent, tout le monde est le côté. 55 ans, comment les cas? Tout ça, pendant 55 ans, tu peux proposer quoi? Je me dis vraiment, le fondateur de Zaïko, depuis Akenda, dans l'oubli total, ça a coûté même allusion à Yesusté. Et ça, normal, bon, nandenge tu ngana profiter kana ninga émission bo to rappeler ka bâtiment ba solo ya ba solo ba Zaïko to sauter ti nandenge comment lelo pe to komi na ba na biso ba ye ba awate dans l'air en tout cas, alors on va clôturer avec ça. Christian, je vais rendre hommage à un de membres à Zaïko, Penda, Bato, Pesabiso Gou à Zaïko, Vienanga Pichen, Iseya,
auta otika biso. Vraiment, un gars bien. Ici la photo. Nazana yewana chemise verte. Ouais. Ve Pichen, toza quartier moko. Biso na vili Kasavubu, Vieux Pichen na Chilwangu. Vieux Pichen, j'ai des larmes aux yeux. Un vieux ouvert. Ouais. Na salaka film mo sur Bandal. Na benga kaya jouer, via jouer na kati. D'accord. Ouais, az acteur na ngai. Vieux bien. Pichen akufaki depuis lundi. Et enterré ça le 1er, le 31 janvier, donc vendredi prochain. Na linga ki yo nom ya équipe Mobimba. Pe na komo nanga moko. Na rendre na présenter ma condoléance na famille. Et puis na biso nyonso bana ya quartier. Aimé Bongongo, Moutaïba qui est bien. Aimé Bongongo, la place des grands messieurs, et puis place sur le salon. Bien sûr. Aimé Bongongo, tu peux si on beauté, tu présenter un peu ma condoléance na biso pour la motonayo, vieux Pichen. Il sait, Oya Tika Kibiso, il n'y a pas longtemps. Voilà. Nabosani, voilà un peu. Alors, pour la clôturer, pour Sengaki, Bissonio Sotos à la acteur. Yango monde te imaginer loko yona ya poli pour te rendre hommage Navier Deve Mwanda, fondateur à Zaïko. Pierre Catole. Pierre Catole aux opérateurs économiques. Tous ont parlé de projet Rumba et Kotina Katia UNESCO. Rumba est patrimoine immatériel à l'UNESCO. Ce qui tous créé une activité tout autour d'un côté, titre on a ba boto la Kango. Ah ouais. Exacte beau gardant au Kaboy. Donc comme il a une maison culturelle na Kin, et ça ultra moderne, bien équipée. Et ça n'est outil tous en on est bijouté. Pierre Catole nazo epsayo aux opérateurs culturels au Kinaki nous alakawa tout ça là qui et lokoana ezala rentable. Voilà. Simba Liziba na pession beauté. Na bosanité Micho Kabase le loko là, mbote na yo. Et puis Kitty Pangala Rodolphe na Canada. Ozoye ba yesu Rodolphe. Ouais, wana bat na bisa. Tata moko wana mokuse bango orchestre na bango Oka. Ouais, na moni susu. Kitty Pangala. Coucou. La robosonate présence ya Ali Bokuma. Na fiston Teboula, bayaki kotala biso na studio wa. Bokoyo kelengi, bozaki na réseau bokoma wa. Popo lui passe au betela biso, une dizaine de minutes. Ba solo yo penda ya solo en mémoire ya Deve Mwanda. Ya Pepe Poli ya sali sonina ya samemi contribution na ye. Oncle Biapus Poli ya memi knosene. Ya Josa biso Poli nanga na équipe Mobimba, tozo rendre hommage na Deve Mwanda lelo. Voilà. Poto biso to bossa na été. Anniversaire na ye, a mort na ezaki le 10, na zaki na ya Roxy, na randa qui epé hommage jourwana. Toza ebele bana zaiko, to kanisaka qu'est-ce qu'on peut faire pour nos artistes. Avant de terminer, Tolanda, ya Poli, pendant une dizaine de minutes, abete la biso ba solo ya zaiko ya solo. En mémoire, il y a Deve Mwanda. Oya Botamaki na 48, Akoufi na 84. Binomobo calculé, il avait quel âge? Akoufa très très jeune. Toyoka ya Poli. Fondé à Kenana, mais œuvre na ye tikali hein. Yango neza tilelo. Zaiko ya ba Georges Ndombasi balela Zaiko lokola so neni. Georges Ndombasi, Michael Vuvamo, bino bata Zaiko, mais tosolo na bino na ata lisolo ya Deve bobetela ngate. Pele Kalambuta. Vraiment. Ah, masalanga yolo Pele Kalambuta. Deve Mwanda kenda tosala nini kaka Zaiko na munoko kaka. Na munoko kaka John César bo petit na ngai. Kyo kaka Zaiko kaka. Oh vieux poli betela ngali lisolo ya Nyamazamba. Mais lisolo ya Nyamazamba on na boite na robetela yongo. Mais tala pas indeto uti. Faut yeba histoire. Parce que son Doudou y on a accueilli. Bah kundaye samedi. Et ça samedi yo. Samedi. Quand le kendai mardi. Voilà. Doudou pe lobe to robosana. Non pe to banobosana déjà. Non yo on a accueilli. Non pas que. Oui. Doudou pas que. Yo obetina Doudou te. Doudou si bobetina. Bongo oya moi ça le cri wana. Parce que banda bongo te nazako baksaka solo na concert boye Doudou akena micro balé.
aye pa nanga ya poli et là qui bosso ya poli pardon zonga peta li sola nyamba sapa improvisation ezalaki ka improvisation ndenge wana donc yango wana titre comme itoko bandela ngo à chaque fois bato baye komesana nango yango wana sikoyo tokosala disco ya 77 fois 7 ntango petit na biso nani modikilo yemta asalaka programmation wana te azali alongwa nde ezaiko ntango alingaki ntango asalaki programmation wana place banzembo esukaki abi nanga me ya poli mpe tokotia na biso solo na yo wana totia yango awa nga mpe na ndimi batia yango mais dommage na diske bakoma te ke ya popolipo bakoma na bango te omoni makambo oyo tomonaka na musike toza bavaler toza nango eloba nango ata roxy mokomosu tosoli ne arabi mon cher oyebi ke babulo tu tosali yango kaka bato toganye na biso rien vraiment oyebi ke j'avais des larmes voilà ya solo na 77 fois 7 yo betaki nzembo nini nabetaki popuri oyo ya banini ko banzembo nyonso wana tu nabeta oyo ezalaka na bapaiement cash banini mpo eza mibale moko petit daniel moto abetaki nga nabetaki yo beta na daniel oui baseri nga nazalaki wana ntango naokreye misolo ya dina zamba daniel azalaki c'est vrai oza danse donc mais yo ndiro obetaka kaka na clan langalanga en fait clan langalanga obeta baguitare kaka na clan langalanga zaiko mingi we donc talaka ka zaiko langalanga star isifi ouais omeka libanda te si nabeta na baenregistrement nde nabeta nanga mpe bipai mosusu nabeta na bato ebele nabeta na bapepe kale album ni ya roger mila Roger Mili yo ngai ko gérant nabetela ye mwa banzembo ebele d'accord nabetela mpe bamadilu juste un peu d'amour tout ça eza ngai ti mais oui bien sûr mais faut lobakati mais oui wana tu ngai bapimbo yo osala ngai nini tu wana ngai d'accord mais oyoka te na solo nango lere nabetaka solo moko ya distorsion boyoka mpe madilu mpenza azwi liboma beniko mais oui tout wana ngai ata est-ce que oyebaka ke vieux roche babimisa album bayemba na pepe kale oyebi te ndembo nini ozomona bato mingi bayeba yango te parce que ezalaki na fin ya carrière ya vieux roche bayemba mpena album moko na pepe kale ngamu nabeta solo mais oui basuflenga nzembo moko bitwidi ou bien chiffon kangaka deux titres wana pepe kale obeta yango na internet na YouTube okomona ezali et puis album ya vieille ya tabulei oyo ya baexilé nzembo ni exilé ngamu nabeta yango te bien sûr na album wana nabeta mpe soko 2 ou 3 chansons d'accord bana biloko ebele nabeta bato bayebaka na bango te pasiko nzembo ni ya biso na biso soko oyoki guitare mo ebelelaka na kati ngamu nabeta yango dommage ke nazwa nini na ngai ya disque d'heure te parce que wana talaka bozoya na orchestre ya moto voyage esili fo bozonga tout ça yango makambo wana esalama nsima na ngai yawa nazwa nini wana te oyo bapesaka na bato to babetaka disque d'or wana parce wana ebea disque d'or ya solo eza oyo ya bacomplaisance te ndenge ya baartiste na biso ya kini wana en tout cas vieux mengi masamba bibliothèque monene wana via tosalisa ngai mingi vie mengi masamba biloko moto babiloko ebele azopesa en tout cas vie mengi merci bigi tobosani te vie koba baki na kisasa mosusu ye wana biloko mingi nalukaka nazwaka yango epa na yango kaka nde kote salsa nde na moto aravitaka nga mingi Johnny ko yaya kofi na biloko aye biloko kote salsa musique congolaise te ye kote salsa nde so na besoin Johnny Pacheco soki nani ba star ya ba ekipa wana nazwaka mingi epa na ye alors on va terminer en mémoire de DV Mwanda fondateur de l'orchestre Zaiko Langalanga créé en 69
qui a totalisé 55 ans d'existence. Voilà. C'était le mois de décembre dernier. Nous célébrons les 55 ans pendant une année. Donc jusqu'au mois de décembre, on va célébrer Zaïko Langa Langa. J'ai continué à créer des programmes spéciaux sur les 55 ans de Zaïko. Nous aurons peut-être Pépé Feli, nous aurons Oncle Bapius, nous aurons les autres qui veulent bien parler de Zaïko Langa Langa. Ce soir, c'est Popolipo. On va terminer en beauté. Il y a Poli. Kobete le solo nyamazamba teme. Bete la biso. Ba solo yo. Il y a des V. Ayo kapenda bien kuna place. S'il vous plaît. Naevi Kizozo Michael. Na président le palais. Bozo zelaka. Biloko azaiko. Menga na kobanda mama solo nyamazamba te. Na bandi na source nango. Programme na yango. Voilà. Non stop. Na mosika yokotambisa ngai ye na pembeni na kolenga ye ndenge nini natuna kombo na yo refrain bakotongo ngai sapo lidinga eskolanda te bakotongo ngai sapo yoboya bango bayoka kazwa wana nzemba succès ya liboso ya Zaïko ya mwani yango na mosinzo bon toko doublé na sia su solo moko ya Zaïko ereniaka makasi onde yaki nzembo evoloko star ya liboso ya evoloko star génération na biso mutu abima star na Zaïko c'était evoloko nzembo nio esala succès ya makasi yango mbeya bon na sa su nzembo ya Pépé en tant que soliste et arrangeur ya Zaïko asalaka nzembo ne moko susu etikala pena na mito ya bato Zaïko Zaïko guitare yango eza ya bagaucher esaka yango esimbi voilà wana eyaki époque ya ntango ya Pépé Feli Zaïko bon. Nga mpe ntango na ngai mwa solo emarka bato guitare yango nde ya bagaucher bozomona bino moko eza ya kobaluka donc mpo mata likolo eza mwa problème nabeta yango na se bakokomprendre kaka donc nazo débrouiller kaka po boyoka bozwa kaka idée quoi et puis solo nanga mosusu etikalaka mwa moke na mito ya bato
bazobeta ngo na se parce na bapesi ngai guitare ya gaucher oyo ya guitare na ngai Désolé. talaka bon nabeta su mwa solo moko ya nyau hein oyo eza solo ya vie la ya vie ya pardon à la place il fallait nabeta kuta oui quand même oh solo ya Kamanzi yango na uchobeta solo nini susu na ya solo ya Roxy ya Funky. époque ya Roxy ya nyau basolo na ye mwa imarka bato naponi ka mwa de wana ko bon ya leki na biso pe nani na changer ngo gama Shiro. opesalaki pagai atalaka lere kokabwana na biso na zaiko soki mwana wana ayaki te na mwa solo na ye oyo kolombo kelinga kokota mai solo oyo ayaki na mwana eti blague mais marka danger danger oyo nabosanaka te il arrivé des fois nabimi na bapeti na ngai ya quartier oyo nakotambola na bango tokende kala moko bo nga moko mpena nakosomba baboke tokobaye soko batie bandu moko azaiko bapeti nyonso batelemi na bango nafandi natikali ya kofanda kanga moka makambo tomona na misike solo oyo enyonga biso danger toyoki korécupere ka le toyoki kobimisa famille l'oiseau rare nde ezalaki lokola to répondre kolomboka en tout cas solo nini su fona beta erapele bato ko mwa nini bayidango ekomokima basubu nini oyo ezalaki solo ya barosa ya dede donc oyo et puis nani solo nini susu emarka bato ko emarka makasi nini bon oyo ngai oyo asuka nabetaka na zaiko yayika lisolo ya nyama zamba ouais tokaba na place wana eloko oyo nakenda kosala bacourse na zando kaka ya zando marché central ya biso wana nakomi kaka pembeni kaka nayokaka cri moko ebeti mbala moko on dirait na bacommerçant na baclient bato nyonso ya zando bazongisi onaye kotiaka donc eza kobeta nde na baradio ya zando wana doki mpena moko ya monene bala moko te vraiment pardon
Ya poli. Témoin na ngai tantini ida mwana sefa petite sœur oyebi kaka. Na sang nako na ngana bosa na peseka mbote petit na ngai Sankara de Kunta. Yem tu soto kutene abenga kaka oh ya poli le guitariste insyllable. Donc insyllable wana petit na ngai obele la ganga wana isa grâce ya ba Ricos tonton vieux Ricos tonton Ricos ya bela wana ba vieux na biso misu ba kufa ba atel ba damoiseau kambite ba docteur Nico ba Luambo Franco ba vieux nga ba soliste na bango nyonso grâce na bangonde et sala bebeteli ya biso ba Givano vieux Givano azana no vivant azana bino na kinu wana ngambo diamant sans compter ba Bavon Marie idole na nga ya bomwana ba Bavon Marie ba vieux Bolen wana ba grand guitariste ya magie lokola ba Papa Noël ouais autotika est-ce que mené c'est que mais ba lobi l'état assassiné assassiné donc à la tête corps guitariste ndengwana photos wa susi guitariste abongo tu photos de la soko 50 ans même si opo oyoka mingi te Papa Noël danger en tout cas en tout cas non la bonne on peut ça tonton Ricos guitare kasi wana avie na nga te photos za reconnaissant na bango biso mpe toprofita na mwa badoite na bango wana biso mpe eda biso mpe biloko biso mpe tobeta nga moko nde mfo na explike yo ke non omoni parti na ngai oyo nazwaka yango na epai ya Ricos na nzembo tel boye abeta yango nga nazwaki na modifie te kokoyeba te yango wana so moi napesaki vie nazwi ide napesa vie guitare po eza mpona reconnaissance wana même vie Givano vraiment nzambe abatela ye kaka azala kaka na olukele mwa guitare moko natindela ye talaka baoyo totikali na bango na mboka kuna bango wana même vieux yo ça on dirait babetaka na bavie Givano babetaka esika moko donc faut kozala reconnaissant na bavie na biso wana merci beaucoup Yapoli. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, c'était le peu qu'on a préparé pour spécial Dave Mwanda. On ne va pas se répéter à longueur de journée. Dave Mwanda qui tous à la Karo Kansai de temps en temps. Et ça, de voir, il y a tout. Et ça, il y a artistes musiciens, et ça, il y a ministère de la Culture et Arte. Il y a besoin de profiter de Zaïko, de rendre rappeler un peu qu'on a eu de l'autre Zaïko, et ça, il y a un fondateur, Dave Mwanda. Merci à toi, Pierre Catelet, de nous avoir encouragés, surtout vos coups de fil et vos encouragements. Merci, Pierre Catelet. Merci pour tout. Je dirais merci également à Rodolphe Kitipangala. Enfin, un coucou à toi, JP Boussé depuis Canada. Merci de ton intervention. Masanayo, Arolobelo, moi, les Barasuka. Soit moi, le vite fait. Voilà, Massou, Ananga, Zaïko. Donc. Ye ndenge nazwaka ye eza ndenge na kozwa baevala mala kose kester wana bato na ngai mpenza oyo mpenza ya direct kua bango wana baliya lengos akenda na ye wana mpenza bapire ngai na master na ngai moko guitariste moko azalaki eleve ya Papa Noël ye tu guitariste akosakana te accompagnateur ya Kiam Lele Ntsundu biloko ebele mpe na comprena yango mpona ye wana mpena motu na ngai bomwana mpena totangani baklasse voisin na ngai école primaire ye mwa zo na Kinshasa na totanga classe moko na ye na chanteur moko Akiam Botuli na soliste ya liboso ya Sosoliso bango beta avant sita ya soliste ya liboso mpena ya premier temps mpenza comme on est un toit Léon bazako benge juke na Sosoliso bako benge juke wana avant Dersi Baya ba Dersi Baya ba vieux Dersi Baya ko ya après na ko lobe bandeli penda ya Sosoliso oh mi balindoki kama baka pekisa comme on est un toit Léon wana ba voisin na ngave na école primaire pena na Saint Jean Bosco d'accord ayo kana soutien toi un toit Léon akufaka vieux Jessica Nzoye Baye ya bako bayebi ba komba juke bako lancer soko ki banze mono ko ba vieux Jessica ba boka juke bazanga oyoka abaka soko ki bazanga oyoka vieux Jessica lansaka juke soliste na bango wana ba voisin na ngai ya école primaire wana ye na Lele Ntsundi totanga na bango na Saint Jean Bosco en tout cas voilà merci Yapoli merci pour tout
Merci, je disais à toi, JP Boussé, pour ton intervention. Ouais. Je crois que le message est colléga. Rodolphe Kapangala, Kiti Pangala, merci Nabino depuis Canada. Kai Kayus à Kinshasa, on te fait également un coucou. Et Pierre Catol ici à Paris. Pierre Catolé, on attend des idées, surtout il faut du concret. On a trop de théories, maintenant il faut des pratiques. Nous sommes quand même en 2025. Toi, le début de l'année, des temps où il faut qu'on pousse. Merci à toi, Christian Bamou, notre réalisateur préféré, notre chouchou de la rédaction. Christian Bamou, merci pour tout. Assisté de Sonny Mukanda, Roger Kabea qui était à la coordination. On fait également un coucou à vieux et jeune Lengalenga du côté de Troyes, on t'oublie pas. Ricardo Elumbu et JD Defer, Topé Sibinombote, mais Dozoliate. Merci Migui et à très bientôt dans un autre numéro de Congo Mosika. Continuez à vous abonner, partager, ça sera très bien. Bonsoir et à très bientôt. Au revoir.